Des grands hommes derrière une petite fille. Quel envoûtement. Mathieu Bino Wapi. Mathieu Bino Wapi. Quand ça l'envoûter boé. Soutenir, oui. Pousser une personne d'aller de l'avant. Très bien, c'est bien. On a disconfié pas. Moi, je suis à Bakouk. Je suis là pour défendre notre produit qui est membre Cécile Abissalo. Mais je ne peux pas arriver jusqu'à ce point-là dans le commentaire. Des grands hommes comme vous, avec des noms renommés. Bon, comme en Europe, mais vos noms sont là-bas. Mais ce que vous faites là, au moins les gens qui sont là, et qui tissent Binotina Mabélé. Quel envoûtement! Il faut que la délivrance est contrôlée. Il faut passer à la délivrance contrôlée. C'est pas normal ça. Moi, ben, l'esprit n'a bino bakangi en wapi. Ceux qui vont là qui mieux payé. Tout le monde a ba Eve na bilembo, tout le monde a ngo. Mais jusque là tout le monde est l'autre. Unité na bino. Et ça, c'est dans le mal, c'est dans le pour nuire les autres. Et ça na katia ko nuire baninga. C'est dans le mal. Pendant au tiers tu nous souba poser étabé, ba croque à jambe. Le col est ça dans le mal. Boko panzana kakaka. Moi je vous promets ça. Moi je vous promets ça. Parce qu'il est écrit dans la Bible. Nous étions zamba l'unité, il faut katana. Mbote na bandeko na biso balandi ya chaîne télévision MK Eyokani télévision. Chaîne Obolingaka mingi obozorba analyse ya kitoko ya bato maele. Bozorba information ya kitoko. Topesi bino bambote selon l'heure à laquelle boza kolanda biso nzambe alola a pambola bino. Na pesi mbote avec tous les abakouk et tous les abonnés à MK Eyokani télévision na pesi bino bambote. De la part de votre ceinture de sécurité MC na yeli susu 2 jours vraiment bon manka ki nga trop makaboza ki tellement ebelé. En tout cas bapel na bino et la kisi ki aso bolinga ngai. Na pesi bino mbote nzambe alola a pambola bino. Toza ko senga toujours bo continuer ko s'abonner, ko partager ba émission na biso, bo continuer ko lobela produit na biso eza mam si la bisalu, bo continuer toujours ko lobela ngo et ça là vraiment kitoko mingi. Les abakou qui to tombola maboko likolo, les abakou de mam si la pomba sen. To tombola maboko likolo. Ya topesi nzambe merci. Nzambe na biso akosakate les abakou. Nzambe soka lobi liloba. Akei tango ozonga eza pota kokisa makambo lobaki. C'est ça notre Dieu. Nous avons un Dieu vivant. Tozana nzambe oyo azako respirer. Nzambe na biso azotambola, asuki kana ba promesse te. Nzambe na biso asuki kana ba prophétie te. Asuki kana Bible te. Notre Dieu, il continue à agir toujours. Nzambe na biso a continué toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui. Tous les abakouk boza la distraité. C'est pas pour rien même si la biso produit na biso même si là a pesa ba fan na ba komba babakouk eza pambate. Eza message mobimba. C'est-à-dire quoi? Au cause de la promesse à Nzambe. Au cause de la bilaka katina yo ko désespéré. Tu dois garder toujours silence. Si quand la position na yo, ate ou melie zubata, le col li loba ute pa nzambe, souka nango e kokisa makaka. C'est ça notre Dieu. Dans les abakou, tous a toujours focus. La film et la biso se tendre vers la fin. Oh, c'est trop tard. L'oignon sur la est trop tard. Titre à film et accompagné dans la société, et accompagné dans la vie de prière dans l'église, et accompagné dans la famille, et accompagné dans la je peux dire qu'on a amitié, et accompagné dans la donc eza vraiment titre moko eza prophétique et puis eza mystère mobima na kati ya titre wana balaka yo ba prometteur loro ska otia motema
Muto promettre muto alakio. O tiepe motema. Mais l'homme n'a pas changé maloba baluki. C'est tout à fait normal. C'est comme ça l'homme. Muto azabongo. Mutu faut changer. Mutu nature à mutu faut changer. Ko changer à mutu na makambo ya laki to lobby. Eza pour la biso batu za choc. Mais pour la nzambe c'est normal. C'est normal. Eza normal parce que nzambe alingi bongo. Nzambe linga mutu akoma na suka. Ne mam si na biso akoma ki na suka. Batu tout babandona ki. Presque ba collègue ne nyoso babandona ki. Babosana ki amitié, babosana ki bapasi, babosana ki. Mais le kola nzamba yeba makambo ko na biso liboso. Nzamba préféra atia mam si na biso sila na se alipeka maman na biso Olive Lembe Kabila que je salue. Respect mingi à vous maman, mama waro, mama wa Taïf wa batoto ba mingi. Nzamba yeba il faut préparer moi nanga si la bisalu azala pembeni ya mama waro parce que makambo ko ya o ko le kai poids ya moto moni ce qui mam si na biso azala pembeni mam si ya maman Olive Tengeza terrible ngeza la terrible po ba déception na bino ba mafinga na bino ba ko tonga na bino ba nini na bino eza déjà trop tard. Bino bakoki kotonga mokili mobimba bo souhaiter shit na ye. C'est tout à fait normal. Mais maman Olive sur le a benga na téléphone. Ma fille kolanda te garder silence. OK. Et sili de nyonso ba critique maram la bino tout e quoi inase. Na lo ba ki na bino bo travail na perte. Bo travail na perte. Eza tana ye, eza déjà tana. Do nyonso bozo sala on a retard. Bozo loka na retard, bozo saka na retard, bozo sala ba émission na retard. Tout ce que vous faites là, c'est en retard. Eza tana ye. Lola ce qui est accordé déjà. Bino ba tota bo sangisi maboko. Ata bo sali nini. Ata ba chef coutumier ba ata bo sali soki nzamba si alobi tano ekoki c'est que koki. Les abakouk, batu ba voyager na bango e. Batu ba kenda na bango ba États-Unis. Et le cas nango ina persi ka bepu. Et le cas nango aboye. Balobe la ngote, basala ba analyse te. Et le cas nango aboya kenda ke sili batu ba commenter na ba photo na ba page sili. Mais t'as la voyage mam si na biso. T'as la déplacement mam si na biso. Akeka na mboka biso bino kenda kikuna. Yango ko kende liboso eza ko komate. Kabine place bokende kuna ne place pe mam saye ko kende. Bien bandeko, il faut oser la Tanzambe. O mo Tanzambe sore koki. Makamo batu ba sala batu ba yebi. Tango yeko ko saka likambo moko ne ko bimasika. Po eza accompagné na mafuta. Grâce à Nzambe. Donc, Nzambe est accompagné dans ma foute grâce à Nzambe et accompagné les Kambunayo. Tu n'as rien à forcer. Tu n'as rien à forcer. Oh, forcer l'autre côté. Oh, forcer l'autre côté. Parce que Ezatanae. À quel États-Unis bah tout bah mon qui est bougé banalise et que zongi oh bah tu n'as pas ma Olive oui. Et après maman lui soit atindi aboya pourquoi yo peut batinda oti so ba comme la capacité ko tinda les États-Unis et ça pas mbaté et ça par rapport à musala na ye a mérité et ça m'a bêté à ça maman bana ko tinda c'est pas un problème mais bon travail c'est déjà trop tard parce que SB écoute sera bon caché à SB se retourner au lia bien ya Gabriel Lobaki yango Gaïta azuma moi et Pakolo c'est bien ngape nazuya bien ma fille mais la bus on SB est talamaka non c'est inutile pourquoi bozo kunda mutu ya mobimba. Pourquoi vous êtes méchant à niveau pourquoi
Bozo kunda mutu bimba penza bozo kunda mutu. C'est déplorable pour vous. Le sorcellerie na bino bimi na kati donc et bimi na kati ya nzoto ebandi ko tambola na likola nzoto. Donc vous bolaki si biso que vous êtes vraiment des sorciers. Vous êtes des sorciers. Donc vous avez mis tout na bino et ça un problème. Sorcellerie sur les kikati ya mutu et bungisi na makanisi. Comme ko lo bilo mususu donc ozomi yeba te ki makamuna lo bezana na sens te. Et puis vous avez accordé le mot français la carte de bino. Vous avez fait insensé. Là, l'école bino botanga wana, c'est l'école mo qu'on a évité. Si vous avez formation, nini, si vous tanga pendant na normal pesant boni ba to so batanga ka. Bon ça analyse mo terre à terre. Banalize mo zanga mutu na makolo. Bozangi ba argument. Quand on a ebisaka bino que c'est la bissa le moutazo les sabino botiaka temeti nabi soki kaka bino boza vous êtes des personnes capables boza batu boza capable vraiment boza na audience boza batu boza na qu'est-ce que je peux employer mon nini ah moi ngo kiminga boza la ka analyse ça que comme ya mams to comparer ba vie na bino to comparer ba vie na bino et ça et atana ye et atana ye mam sabimisi biso ba linda coach mam sabimisi biso ba gatchbi mam sabimisi biso ba to produit na ya SB maintenant beaucoup na tomoni ba tunyoso ba jouer kuna baza un groupe esira ya zalaka et le côté akomara bien oui asalam sala bien oui on accepte tobeti maboko toboite to que c'est par rapport ya musala ba vie to fia ko la bino boni me la biso ti boni me la biso to fia ko la bino Bino Boza, vous êtes de famille de pharaons, de gens de incrédules. Boza est incrédule. Mitema mabanga. Au moins, mi balle de grands hommes derrière une petite fille. Des grands hommes derrière une petite fille. Quel envoûtement! Quel envoûtement! Et ça, envoûtement, il y a un niveau. Quel envoûtement, mon Dieu! Batiebino wapi! Batiebino wapi! Pourquoi vous allez envoûter Boé? Soutenir, oui. Pousser une personne d'aller de l'avant. Très bien, c'est bien. On a disconvient pas. Mais pas jusqu'à ce niveau. Moi, je suis à Bakouk. Je suis là pour défendre notre produit qui est membre de Silabissalo. Mais je ne peux pas arriver jusqu'à ce point-là dans le commentaire. Dans le commentaire, dans le point wana, des grands hommes comme vous, avec des noms renommés. Beaucoup en Europe, mais vos noms sont là-bas. Beaucoup en Amérique, mais vos noms sont là-bas. Beaucoup en Océanie, vos noms sont là-bas. Vous êtes des renommés. Mais ce que vous faites là, au moins les boutiques au salon, et qui tisse binoti na ma belé. De bon rabaisser dans ma famille na bino. Quel envoûtement! Il faut voir la délivrance est contrôlée. Il faut passer à la délivrance contrôlée. C'est pas normal ça. Bon ben là esprit na bino, bakangi ngo wapi. Bon ben là esprit na bino, bakangi ngo wapi. Ceux qui bozala qui mieux payé, tout le monde ngo na ba Eve na bilembo, tout le monde ngo. Mais jusque là tout le monde est le côté. Jusque là tout le monde est le côté. Bino na bino kuna bozo nongwanaka, bino na bino kuna bozo bomanaka, bino na bino kuna bozo lianaka, bino na bino kuna bolinganité. Ceux qui ont la salam salam makasi koleka baninga, ba baza o ba salam salam makasi te. Ba bani au combattre salam salam makasi ba bikeno a gagner motema ya chef ten na biso.
Bolingalité, tu comprends déjà jeune bino. Et puis ne bozana, beaucoup za dépeuplé à niveau moko impossible. Nzamba ko panza bino parce que initiation diabo sangani wana, unité na bino. Et ça c'est dans le mal, c'est dans le pour nuire les autres. Et ça na kati ya ko nuire baninga. C'est dans le mal. Pendant au tiers tu me souba poser étabé, ba croque à jambe. Le col est ça dans le mal beaucoup panzana kakaka. Moi je vous promets ça. Moi je vous promets ça. Parce qu'il est écrit dans la Bible. Nzeto nzamba lonite il faut katana. Faut pas picola ngo ba bukango. De bino de bozana, bozan nzete na moment opportun. On nzamba moni que oui, nzete oyo et ça ko produire le côté. Jésus a outi azaki na nzala outi hotel azo a outi hotel azo leka. Akute na nzete wana. Azana besoin li mbuma. Akute na nzete wana za okauka atali nzete wana za na mbuma te. Jésus a gagné l'inzete, a pamé l'inzete. Et tout si peu kauki. Et alors vous, au bino vous a sima batu, sima mutu. Bon produit nini. Si vous sangani même si côté a sali à SBSA, côté chaîne télésa, côté bino nyoso. Bon sangani bon ça va filmer concurrence royale lona. Bon tomboli kiti aria mboka na biso. Bon tomboli cinéma mboka na biso. Et ça la malamu. Combien de bateaux bako longwa na chômage? Notre pays est bourré de talents. Il y a de bons acteurs, de bonnes actrices. On a beaucoup de gens dans cage. Mais ceux qui ont so ça ba buzoba wana boza sima mutu bino batumi bimba. So bo sali ba groupe na bino ba chaîne na bino bo anga bo tete batu bo engager batu. Vous soutenir bo sunga le gouvernement na biso. Chômage aussi là. Mutu ozanga li pata ozanga kwanga te. Mais le kola va pas me la bino le kola nzeto na bo kauki boza limité. Yango balobaka une seule femme peut détruire tout un pays. Moi, si mon corps détruit village Mobimba. Tel moi, si mon corps. Aza même pas âge nabino inférieur d'âge que votre âge. Tant d'azo manipuler bino. Au monde on sera mis le quoi carte. Ao saka nabino. Azo saka nabino le quoi carte. Donc, soit au côté du monde de la spiritualité, tu as la vie de prière. Au monde qui a les colons bino vanda pesant la mitou na bino. Azo pesant possession d'esprit na bino maboko. Donc, ça le côté d'après vous, la mitou na bino boyebi que non, tu signes un contrat moyen to abuser zaté. Mais en réalité, c'est pas ça, c'est pas le contrat. Arrêtez, c'est pas le contrat. Le cœur de l'homme est dans ma baie. Moutorola qui sont rouges. Mais ils ont la couleur vraie jaune. Vraie couleur est jaune, mais la qui sont rouge. La qui sont contrat. Mais ils ont contraté. Ils ont captivité mon boy. Bakangi batu. Bon, tu dois comprendre, tu dois et quand tu prends cet argent, on nourrit une famille, même ta femme, même tes enfants. Sous malédiction, sous possession, soit disant entre guillemets bon à motoki. Et un bon à motoki. Maman Thérèse a le que non, Mam Salbi a signé biso ba contraté. Au moins Moutamayele. Parce que Mam Sayebi, qu'est-ce que c'est le contrat? Mam Sayebi contrat Zanini. Vous êtes aveuglés. Au nom de Jésus, on a aveuglement. Au nom puissant de Jésus, on a aveuglement. J'ai voulu baire au nom de Jésus.
Soyez capable de faire vos films. Bon, ça va filmer. Bon, ça va production. C'est possible. Makanisi, ton raisonnement, ton souhait, ils sont positifs. Et ben la kambongo. Combien tu vas calculer la kambongo non, tu commences seulement. Mbongo koya. Dieu soutient ce que la personne a. Et le cause là, on a bon, on va soutenir. Zama tuna ki Moïse 6 minini. Abina 6 milingenda. Kaka le cause là, on a beaucoup anenza ma ko beta yo. Et a ko salila ngo. Yo zana art na nzoto. Ozana succès na yo. Presque la chaîne belé bazana posa na yo ba lukaka yo tournaka. Benna makatia pusa makanisi musika. Pusa na makanisi musika. Profitez le temps. Profitez le temps na yo. Attends qu'on ça le succès à 3 ans, t'as 1 an, t'as 2 ans. Tu dois profiter. Récite à Moutezaka na mkolo moko. Et bon, on se reçoit le succès pendant 3 ans. Sans amaïli. Au salaminene, regardez ma relation à bien. Les Abakouk. On va produire la biseau. Ça va faciliter la tout. Ça va faciliter la nuance. Vous savez pourquoi? Parce que elle était abandonnée de tout le monde. Na propre ndaku na bango esika auta. Tala, maloba nzambe ko sakate ndaku na bango. Bana ndaku na bango ne ba ennemi liboso ya mams. Donc il faut que ça les mabongo pour que maloba nzambe ezonga na esika nango. Elle était seule. Elle n'avait personne. Et il n'avait personne. Mais le corps Nzambe, Nzambe a rejeté, Nzambe a abandonné, Nzambe a binissé, a payé famille mouneno et Zabakouk. Tala maka mam ça au salon des États-Unis. Les Abakouk, mam c'est déjà dans Hollywood. Mais là au États-Unis, comment Hollywood? Bon comment Hollywood? Place va commis comme mam c'est si là on est toi loana. Bakomango déjà mise na biso moko ya munene ya mboka na biso bakoma kombo na ye place bakoma ba star. Quand je vous dis lesbi c'est la correction de bic rouge. Bino boyaka. Vous m'insultez. Et si on insulte, on dit juste que la vérité. Ce qui bolingi boyaka na biso. Nous on est là. Au moins on appelle pas si bon parce que bon mais ça na bolingo oyo eza bolingo oyo eza ya matériel. Bolingo matériel donc bon mais ça na bolingo à profit. Na lobby ba ofuta nga fin du mois na lobby na koleka na bureau na zumbongo. Si que boyebi bien que mams a futa raté. Boyebi bien. A foutre à Tin d'Arabie Saoudite. Ce sont des fans vrais. Attends, là-bas, fans, il y a vrai. Boye biango. Yango moi boya koto et ça passe bo tambo la banzala. Bo vivant la banzala. Boza la banzala. Yango bo ki retourne bien sur le restaurant kuna bo tondi likola ponda limbono na likayabo. Nous là, on ne nous paye pas, mais on est chic. Les Abakouk qui sont là. Les Abakouk qui vont tomber la maboko likolo. Les Abakouk qui depuis les États-Unis avaient même Cécile Abissalou Pombasen, l'impératrice. Ah, l'artiste Silabissalou. Ah, mams, Silabissalou Azali. Nako bange lokote mam sinanga azali nalo ba bino boza ba le chèque bozwa kate bo ba le chèque on va se montrer les chèques d'abord il longi na comment déformer attends pourquoi ma futa nene ko zwa ote
ata bosali nini bokotika jamais koza présentable à miso bato parce que ce qui sort dans votre bouche ce sont eza biloko ba mbwa ça ils nourri mitema bato te bozo bimisa na minoko na bino wana bozo bimisa milangi bomisi ba sete bomisi ba nzube bomisi ba gilet bomisa biloko ya mabe ozo zokisa mitema bato mais nous là on est là pour la kozongisa mitema bato na frigo na place ya malili on force pas nous on force pas. On force pas. Nous on continue toujours à partager notre film qui est trop tard. C'est déjà trop tard. Donc on continue à partager le film na biso. Donc on continue à la film na biso. Tout le monde a siko bisika wapi mam si là qui trop tard siko ngela tanzoto. Mes amis, les abakouk et tout le monde qui me suit à travers le monde. Ceux qui nous aiment font le porte à travers une personne, soit tu moi sur Bali, ou une famille bien, soit tu as moussala, soit tu as camarade, kobo ça n'a qu'à faible commencement. Kobo ça n'a qu'à ngote. Mouto soutenu na katia passe, kobo ça n'a été. Moussale kole kame mouto ole kate. Mouto ole kate. Moutari ko kufa me histoire yotikala. Tout le monde va penser que mams à sa côté a biso ingratitude. Mitema mama kamo ça na société na biso. Une amie on a soutenu na tango passe. On a zala kina yo. Bozo mata bozo kita pour que ozwa musala. Nzamba sungi chance suri ozu musala. Par rapport au niveau d'études na yo, oboy fiancé na yo. Au boy famille na yo, au boy même camarade na yo. Ce sont des choses des koleka. Et t'as là ba film tout ça nango pour ça. Et ils ont éduqué. Vous savez combien de personnes au bazo ben nga likola film wana? Combien de personnes? Mundele moko benga ebsingabi nazo traduire film na munoko na biso na anglais pour que na comprendre. De manière façon nazo landango nenga sola comprendre maloba. Bozomo na musala star. Star aza mutu oyo aza pona ko cadrer batko zongi sa batu na nzela. Kolakisa batu lumière chemin. C'est ça un star. Mais pas vous. Pas vous. Bino ba film na bino ka ba mwake là. Donc boza o lobi ya gabito boza bloqué quelque part. Vous pensez ma idée na bino vous pensez na. Bon mona musika. Au monde de 2023, 2024 tout kota. En tout cas na ebiso boko vivre ba événement. Au moins mamu sisi là, bobenga pomba scène. Nano a jouaté. Ba film Zoya 2024 nzamba batela biso na bino vous allez vivre des choses on a botika ko monate boko mona la capacité à star na biso yo boko mona ba potentialité à star na biso oyo boko mona ba capacité talent oza kati na ye nanu mam si a jouaté. Moi aussi non jouaté. Beaucoup vivre talent mams. Nzamba batela biso na bino en année 2024. Il faut bon monde pour que vous changer maloba. Il faut bon vivre pour que vous changer maloba. Mais à table changer, c'est déjà trop tard. Tu es bien que vous avez ndoki. Tu es déjà que vous avez ndoki. À table na sultani ya pembe. Vous seignez pardon, vous fukami, vous avez le droit à pardon. Parce que la Bible nous exige ça. Mais, na SB, na karo ya mams, bloc et cadena. C'est biblique. Dieu nous a dit, le boko oto muta otino na mabe fo tikaye. Kata le boko za otino na mabe, katango.
Parce que bino bokoya na songi bokoya na division ndenge boza boye. Est-ce que bino boyo ki déjà côté à SB voice bimi ke o gachibi azoloba Linda zoloba Michou Bembela zoloba nalo boyo ki angote boyo ki angote. Parce que là-bas, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit déjà, qu'on règne. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix. Quels que soient les combats, comme il y a l'Esprit de Dieu là-bas, la paix est zawana. Mais ceux qui binent le ngambu na biso, tu est bandit. Tu est bandit. Bo bandit ko kabula bato. Bo bandit ko diviser bato. Bo bandit au kutuboye. Donc, c'est vie na binoka yango wana. Et ce genre de personnes, attends au kabele $100,000, à au salango le côté. À au salango le côté. Pour être riche dans la vie, tu dois avoir changé tes mentalités. Mentalité, il faut changer. Il faut qu'on l'ongue la makambo abatu. Makambo abatu est bloqué à mutu. Tala pasteur wa benga na esprit ma bena ba vie abatu. Tala ba vie abana bango. Ben si les zonga na banda kuna bango. Vous savez pourquoi? Parce que bazana ba secret belé ba vie abatu. Bazana fardeau wana. Mais le col à baza sous mandat nzambe. Yango bazala protéger. Ceux qui yango te benga ba zabatu moko donc yabo kauki. Maintenant vous avez un mandat bon côté, mais vous voulez gérer les problèmes des gens. Par quelle puissance? Vous voulez gérer les secrets des gens. Par quelle puissance? Koyeba likambo mutu eza fardo mobima eza les choses ba komana olati yango. Likambo péché mutu asala kana secret. Likambo mutu asaba tuba yeba te nzambe yebi yango. Nzambe supportaro pour azan nzambe. Mais tango yo mutu yebi likambo wana yeba que ba démon bazana kati ya mutu wana. Le ko découvrir ma bena ye ba latio. Ba koti maladie na ndako na yo. Via bana no ekomi bimitele ngano, bana bakomi bakuluna, ba memi des ordres parce qu'on découvrir bango. Alors vous devez éviter ya koyeba makambo abatu. Et même il y a une pauvreté dans ndaku. Moutou pour comme riche à talaka liboso. Moutou pour avancer à talaka liboso. Preuve en est que même si na biso si la bisalo. Ce qui a bandé ko landaka ba finga kinga ba sala ki boye, a ko se plaindre pas batu. Ndi a commis na niveau a comité na plafond, anga komate. Mais le quoi la bonne est ko yo comme na bino. C'est pour cela que nous avons placé wana. Même si vous avez benda, vous avez tiré vers le bas. Et ça passe parce que binona ye bozan alliance mon côté à solo. Exacté. Bonne alliance mon côté à solo. Ce qui est là na kala, à l'écran de délivrance c'est singon et katana déjà. Saint-Esprit makila yesu memele mikumba on memele ba charge. De besoin et loko ya rosala souté. Bozo agir na retard. C'est déjà trop tard. Banalise bo sala wana bozo mema batuna ba ina sila tant bozo lo bongo telle bato ba finga bien commentaire okati no pesuki otiki libanzi otiki mandefu bato mo ke mobile avandi wana mais tasko biloko zima na kwa mobile tala biloko za kobima mama sila ma oza orphelin ya mère mama vino akufa sila ko bota mo lokwa yote Sila ne peut pas être ta mère. Et personne ne dénigrer. Maman Sila, pourquoi? On a un problème à Moutou. Banakucheza. On a crise. On a un problème à Moutou. Ben Sila. On a manqué de respect au Ben Maman Sila. Heureusement qu'on a la mission à la binoté. À la mission à la binoté. Nzamba za la ngambo na biso bino boza na kati ya Egypte nzamba za la ngambo ya Israël moli Paul ebimi tala baka na biso baka basanka komata mais tala ngambo na bino na Egypte molili na molili
Et ça rabino moko na bosali ba 10 comptes ba faux 10 comptes bosali ça ba compte na bino na 10 bo bandi o commenter na ba live na bino ka bino moko wana bozali na batute parce que batu ba comprendre bino que boza batu lokuta boza batu mitema mabe yango alinga batu balela raté la linga bango te otangisa ma miso me okanisela mutu mabe otangisa ma miso mozo nuire mutu otangisa ma miso me ofuta batu po ba nuire mutu mususu mrola ma miso eza nini ba ma miso nyoso wana otangisa po kosala batu mabe ozo tromper vigilance ya batu nzambe abombeli tono mobimba na jour à jugement akopesa okopo omela mai nyonso wana ya miso na yo po oyeba ke makambo na osala mokili ezalaki mabe otangisi ma miso bato oyokele mamoni mutu malamu base confie pa na yo apres pa obwaki nango vene ozokisi bango. C'est déplorable. La préfère comportement même si la nègre ça dur approcher à mutu n'importe qui te moi la préférée. Je préfère ça que vivre avec une personne hypocrite ou azo kosa mokili que aza mutu malamu. Mais zo kati na yo za mutu mususu. C'est déplorable. Tu dois chercher la délivrance. Faut les gars la délivrance, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut zala yo kati tilibanda zala yo. Il faut zala yo kati tilibanda. Ceux qui présentent même mission zala solo. Il faut kati no pe zala solo. Comment mon thème ça ma ben na kati ça tellement ma ben. Mais Liban nous la kisabi ceux qui uza mutu mawa. Mais mawa na yo po kabila mutu faut caméra zala. Mawa na yo po pesa mutu lipe faut caméra zala. Mawana yo po sa ila mutu faut yepe a rendre au service pour yo salela e nzamba au futote yo mo mi futara déjà nzamba au futote do récompense no ezate nzamba ko batela ko pesa au vie molai au vivre pour que yo comprendre tika c'est possible mais nzamba pas futa nzamba au futote nzamba au futote. Les abakouk na souka analyse nangai. J'espère que vous allez tellement ébélé boza kolandanga. Na sengi toujours beau partager lien. Beau s'abonner na MK et Yokani télévision. Wana sikanga na zanaza awa. Ba émission bien za koya, ba analyse ya kitoko boko landa. En tout cas vous avez vraiment décidé. Na komi na sou na oké na souka vers la fait analyse nangai. Na za besoin de commentaire na bino, m'appelle na bino. Na za besoin ya ba bon partager qu'on like, je m'excuse. Numéro d'engagement plus 243 89 740 78 74 plus 243 89 740 78 74. J'espère que Maël a côté à mon anine à quoi MG sentir la sécurité à Babakouk. Les Abakouk sont toujours focus, concentrés dans Moussala et Star Nabiso. Star Nabiso aux États-Unis déjà, Azaki na Hollywood, à Koutani dans les grands stars na Hollywood de Oaza. Kacher Nabiso, est-ce que va prendre une photo? En tout cas, vraiment solo, ils ont tellement kitoko. Na yebisa ki bino que quand Kenya même sur les États-Unis, il y a de mystères cachés. Makambo bon maneba ta mezakuna. Mais Boroye Bango des jours à venir. Totiki bino, vous les gens qui insultent, les gens qui batinda batu na koina, na ko finga, batinda batu na koina batu misusu. To bois bino onction ma finga continuer, onction ko dénigrer baninga continuer, onction ya ko saluer image baninga continuer. Mais ce que vous aimez, boko buka yango. Ça va être YouTube et les carbons non parce que boyebi mitema bato bobino bozo ki c'était bato balinga mams bozo tant bolo ma be pona mams bozo blessé bango mais bozo blessé bango ya solo après ko ba ke YouTube et les carbons non boko payer vous allez payer ça boko futa yango ozo mo siko bisika wapi botike la kasiko bana na bino ba charge
Maman on a la mbongo ebele paya mapango ebele. Papa on a la mbongo ebele paya mapango ebele. Akufa meta la vie à ban. Bilo wa pango etika le ba pétrole. Le ba teki oyo, le ba teki oyo, le ba to se trouver main vide. Pour la nini ma be parents sala. Bozomo na siko musala européen sa bana na bino après 10 à 20 ans. On est là dans l'église. Ko vea ko bunda okata basinga ya makambo ba para balona. Basala batu ba mabebele na internet. Ba blessa batu. Nzamba jusqu'au makambo na tirona vie bana bino. Po ba reçu ba bimisa mitu. Et comme il faut pas bunda na ba esprit. Ozomo na charge ba tika ba descendance na bino. On zo biko sanité bana nga basala poto na nga kosio. Est-ce que malédiction peut comme la porte on a besoin de visa? Combien de bateaux dans la porte dans la clochard? Bon il solo en côté. Moi qui les balou kaka. Oh on a sommé déjà la concession nga moi na moi na lupangu na ina na kosio bon. Soki nzamba bateli mboka te muto azo batela sali musala pamba. Asa musala pa okoso mape bongo yo za isusu te. Biloko na tika l'état tika la botoli yango osani. Samba na l'état pe olongo osani. Oti bana bala nyoso makambo yo lona. Toza la posa bwana ngambu na biso te. Tolingi ne tebo sa makambo bino boyo sala ya mabe. La communauté congolaise, il faut se désabonner dans la chaîne Oyo, bazo dénigrer misala be fort ya batu misusu. Mes chers Congolais, faut boyeba ko kitisa batu wana. O yo pesa misala tu musu valeur te. Ya continuer ko sala mabe. Et pourtant to vivre pour la like na bino, ne pesa kiso ba courage to continuer au sala musala. Ata muto za 10 000 tuke tandami azui ba chaîne ba bijou ta ligne ngona nzoto asopia ngona nzoto tant que osa na YouTube ça na besoin batu. Mes chers Congolais, tous ont conscience, tous soutenir star na biso, mam si la bisal, tous soutenir ye, maye les a talent eza awa, ba savoir eza awa, aloba kitoko, aiza mayele. Aïe qu'on défend mboka na biso na partout esika okende. Azana ba initiative ya kitoko, azana ba idée à bien, azana ba projet à bien. Non seulement pour le cinéma, ba makambo ya bien ezala mutu na ye. Oyo nanga toko se retrouver beto sepeli et contribuer na mboka na social ya mboka na biso. To soutenir même si la bisalo à 100%. Bino mande commencer dans ma province partout. Namokili mobimba toza la poste na bino. Soutenons notre star Sila Bissalo ou aza produit na biso. Tolingi mingi sans intérêt. Eza bolingo on nzamba sengi biso. To continuer sur ko partager ma film na biso. O eza c'est trop tard. To continuer tout ko partager. Na pesi ba baku kenyo se mbote ya mokili mobimba. Na komi na suka émission na nga. Na osera ba souci na bino. Nzambe vraiment aza na bino. Le manager na biso ya SB na pesi mbote manager ya SB na landa qui vraiment intervient na yo vraiment qui trop bien parler. Nzambe a pambola yo les beaux garçons. Nzambe vraiment pambola yo ba solo belé. Na pesi mbote na bandeko nyonso ba soutenir ka mams na biso Teresa na pesi mbote nzamba protéger bomba yo okabwana ndeko na yo te quel que soit le mal c'est ta sœur bobongisa Teresa je t'aime beaucoup de tout mon cœur viens nga loulé nzamba pambola yo soutenir sœur na yo et ça la bien soutien na yo ça la bien maman makambu nzamba mona yo papa Nchakala nzamba mona yo Mimika Bongo ma sœur fille de ouf je t'aime beaucoup l'artiste est comparable incontournable je t'aime beaucoup Mimika Bongo oa jour kana motema na mobimba qui encore Michou Bembele na pesi mbote soutenons toujours notre sœur merci na soutien na bino maman Esther Ngalasia na pesi Ngalasi na pesi mbote merci na participation na yo na SB